Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 Merci, voilà, cher internaute. Bon, on a V Charlie vu de loin. Alors, ça, la scandale, on s'est relaté. Donc, V Charlie, on a donc, on a évité. Nancy, bien, on a déjà population, ils allaient donc, moyen coûte les alités. Moyen coûte les alités, tu as évité ceux qui te rejoignaient. Mais, toujours, vous n'avez pas sauté, on a peut-être soigné. Nancy, bien, on a cher internaute, bon, les amours passent, mais allez-y comprendre quand. Vidéo à Roya TV, Moutaboni pour nous. Merci bien, il y a Charlie en personne, Aza en personne, il y a Charlie en personne. Donc, par rapport à Babiloba, le Babiloba qui va te bander, les gens en Robonoté, Charlie, voilà. Merci bien, Merci, cher internet, vous comprenez Kaka. Vous comprenez Kaka, nous avons ça. Donc, il y a un saganate, il y a un saganate, il y a un Charlie, il y a moi, écoutez ça, écoutez, il y a l'interview. Donc, il y a l'interview tout de suite. Il y a un témoigné. Moi, il va écouter tout ça, l'interview. Mais je crois que le cateau tout ça, l'interview. Merci. C'est-à-dire, et c'est le loco que la diaspora na artiste ni artiste et comédien. Toza ya bango baza ya biso. Et nous on est kabola biso ka micro oyo simbeli biso. Parce que bino ne mutu bozo seme biloko oyo. Na koyebisa bino loko moko comme conseil. Voilà. Soki nga na zate micro oyo eza inutile. OK. Soki public wana oyo etala biso ezate micro oyo eza inutile. Micro oyo esalema po ngai na loba public eyoka. Public eloba po ngai na so conseil, n'est-ce pas? Siko bino bo jouer rôle ya ko kabola biso te, mais bo sunga biso to lela polulu bien. Parce que polulu public ya libanda elinga qui est makasi. Public ya Kinshasa elinga qui est makasi. Donc bosunga biso ce qui beaucoup ça là-bas bakonzi au milieu du village. Bo jouer rôle où ko sunga keto lela chiko pululu na kimia na scène. OK. Beaucoup sunga biso. Merci beaucoup maman Via. Na ebi que todo lela chiko pululu tozo bimisel lelo. Est-ce qu'il y a kitambo par rapport à l'artiste comédien ne bazo banga? Est-ce qu'ils ont vraiment assuré sécurité non c'est ça normal? Mais banda pululu akufa ki c'est chaque jour que l'artiste bazo kende kuna. Bon kitambo bino bozo mona moni. Kitambo eza na problème te. Kitambo ezo lela artiste na bango akufi. Baza tana projet ya kosala mabete. Nga na uta kitambo avana ya banda.
je ne pense pas que bakoki kozala na mabe moko bango bazokana parce que baza na posa ba honorer artiste na bango. Attention, Chiko Pululu les artistes qui était pour mutu a raisonné à ça la mabe moko boye pour na bato bakoya. Je ne pense pas, c'est loin de là. Merci beaucoup. Merci. Ouais, très bien. Moi namboka za bien. Toka masola matanga yo ebikande matanga s'est passé donc tozana. Week-end tu es compté parmi Batuya, Bandi Ronabiso et Kitambo, et pour Zaïtam Suko Dongola, moi, les soumke côté organisation à éviter, et tu es déjà reçu Kondonzo, tu es de Ronabiso, Chico Poul, et qu'il y a des bons, on a Esiga Barre exposant, on a Katia, Koumini, terrain, vélodrome, mais habité Marmoré, les Ranidéens. Ouais, Makambo l'équipe bien, premièrement, nous, ceux qui les l'ont vraiment, te coûtent Nibo, et te pèsent à nous, merci à Maman Olive, pour depuis matin, côté, n'a eu comprendre que non. Ba comédie bana bango ba mpiaki pena makasi donc to pesa merci na Maman Olive o asali que non organisation nyonso lelo sale maboyi parce que ngazo dembela ka maloba saisa alobaki tozalaki na ba mineur Maman Olive yo comme ça so ba majeur ba mineur na sens nini mbongo ya organisation ya matanga ezalaki te mbongo ko somba libulu na minute so ba bisinga comédie moko aza comédie patron na boya yo na niveau moko impossible dabaka ebele to mona ba comédie ba tambola nango bana poto vraiment na ye ko comprendre que ba ya ebele ba louer ba kara batu marambo bele zo comprendre donc ça Maman Olive aime soutenir le long de programme bimina mte yango zo mona na senga vraiment merci na Maman Olive pour Maman Olive ndasali nyoso tout ezala boy. Mais quand nous avons vraiment dit que nous sommes diaspora, mais la relation à Bino. La Robama Nati Nini, la comédie, la Batoza, la Patoto, Nginda, la Yota, la Boé, Mbongo Zate. Mbongo Zate, à l'autre côté. Si quoi, maman a pessi pour na marambo Kendeboé. So te remercie te pour Annie. Après lobby, comédie, mon bimao, on a un comédie patron. Na tout na yo. Na matin, pour nous, le sac dépense, il y a combien? Vous avez botika ba kombo nga comédie patron nga tambo na bakara cher to bando tout na bino mikanda karo eza wapi mais ken pena basali ba contribution artiste comédien contribution mon amité soko tali interview ya Saïsa na Masumu de Brende tous les deux présidents basangana ki ensemble ba la balobi to sala ki ne côté siko bino lelo bo niveau komisa moneti ke no ba comédie ba tchaki mbongo moko boko ça ba tuvan to za place ba comédie baza awa eza teke ken penato ba comédie to za awa na téré boti ba ko ça siko ko mona que artiste comédien na réunion ba uté ko sala o ya di vraiment que balé la Chiko Pululu na fait donc so panga ba bilichette là OK merci beaucoup ouais pourquoi ba le Chiko Pululu na Velodrome mbongo ya ko louer espace moko quelque part ezala quitté ozo ko papa batikeli bino ba comédie charge bobo yike bale la Pululu na Velodrome kasi fallait bon louer ta imikati fallait bon louer ta ba place bokenda la batukunati mutako louer azate ba na lobi bo yo pa te to boya quitté ba masa batali ti lelo nanu bazui place sur la Pululu te quand même Pululu pe en dehors ya théâtre ça pe na ba master na quartier eza na tinga na Pululu to za pe ba camarade batie moi muke bake ba pesi mbongo na Velodrome et ba comédien mbongo ezate parce que ba master quartier pe bazala ba mpiaker eza bemba mutapo soute quand même eza bembe ya comédien munene mboka na biso quelqu'un na bazo développer problème insécurité babi bana kitambo belo insécurité déjà to lobaki to senga na ba konzi ya commune na Kitambo mwana Kitambo atie désordre bozwa yebo kanga yebo bonya te fimbu bana Kitambo bango na balati ba uniforme et si to lobaki yango to lobi o ko ya na longe aye ba kalala na district en plus obima donc ebi akendo bimela na makala donc kuna kutu magambolo bana ya ba ozo bank sa batu kemba babili semo bimia na sobe ya 3 personnes ba yate magadi bisto monyo ngono en tout cas na yebi sabatu comédien nyoso to aya na ye batu ba bangani mais c'est organisation ni bino bana Kitambo bosali pona liwa Chiko Pululu organisation ya bana Kitambo nanu premièrement boko betela bana Kitambo maboko po bango batu baluwaki na Velodrome bana Kitambo nde baluwe l'état bana Kitambo partir eza na maboko bana Kitambo combien facture eza na maboko ya bana Kitambo soki eza na comédien moko wa Monique basangisaki mbongo baluwaki Velodrome abima
babi bapesa ngo na gouvernement eloko te boti kokosa bato ko boti kokosa bato boko bana kitambo ndeya batuni la comédien bosibo le place ne balela pour nous bamona mbongo na tosuite mbongo na nous tosuite bona ah kipatongo bino bakare bele bolakisaka bwana no mbongo ya lo espace te bango siko bazu ba kongoli mondambu ndambu mutu moko quand même charge ni ya louer mabesi mais qu'on louer place wana na zoelisa yo côté wana vraiment non polémique wana eza pena charge ya bana kitambo ngana aloba makambo te ke yo ba comédie baza côté ote na ke mupanzi moko bo masa yaka show pour MC na kosa MM yo posa comédie yaka ye comédie kitambo ye pe camarade ya Pululu yaka bo débat wana ngo awa ba tuna est-ce que ça bana kitambo nde ba louer Velodrome ou bien ça gouvernement bon quand on réponse naï ba louer Velodrome ça gouvernement ba tu ba louer Velodrome ça bana kitambo pa quel période ko ça Velodrome ça bana kitambo ba dilele ba ekeko zo comprendre Yokendega. Massa pour nous, Bazouana et théâtre. ML, bonjour. Organisation matin les autres candidats ni balobi bana kitambo tisiko ba contribuer les leurs côté pour l'encadrer na bango bana kitambo ba contribuer et sika o ba soutenir la ki on comprend trop ba mo vérité tout ma vérité te malgré vérité ça va bien mais ça bien et après ba mutu oyo aligné yango on comprend François Gitambo, c'est président Saïd Saïnoum qui a salé ma nyonso. Président Saïd Saïnoum. Oui, il y a les droits. Il m'a pas qu'on aille. Tout ça pour le les droits. Si tu as qui met la culture, ça a été zéro et avec la Velodrome, ça va se faire dans mon monstre. Après c'est Pululu, dès côté Velodrome. Mais comme ça n'a que non, moi la guitare mon razoloba, bana kitambo ba louer Velodrome que comme ça ma casse. Et comme ça n'a et comme ça n'a fort. Merci quelqu'un peut venir. Keba, malheur le pied, c'est là, votre téléphone filmant. Votre téléphone vous avez bien écouté. Maman. Oui. Un micro. Maman, tout le monde nous dirait que la famille artistique, mais tout le monde est maputa, tout le monde est
Pas son âme. Ndeko na biso Pululu. Comment que Pululu oyo bozalaki na ye ndeko na yo o bozalaki na tout le temps peut-être peu ba ko bengana mais lelo oyo ozoye na morgue lelo nini okoloba Mes condoléances na famille na ye na mwasi na bana na ye na libota na ye mes condoléances pe na ba artiste nyonso voilà. Souvenir ni na bien bozalaki na ya malamu ezalaki ya mabe mpe ezalaki s'il vous plaît naza vraiment na imere te ya oloba molimo ne mpe maka na kimia. Ok, merci beaucoup. Le mouvement est pessimement compliqué makasi yo ataki enseigne ataka mokolo ko éclaircir biso ni na organisation nga makama organisation ba organiser ba département za tellement ébélé to ba vraiment te soki mamuza mabo wana na yebité on a oloba mais organisation l'équipe bien. Ok, merci. Biso kotika biso te okoma pena comédie ya solo na ye wana aye ko benga ko mususu to ye jouer na ye alobi langa alors Isma biso na biso tana ba défaut yo na défaut mutu na défaut maboko donc alobi ko linda mapeko wanga siko na weko la mutu soni so ba benga Isma tu na bena le bad mona télévision ça va monter c'est original yango le travail yango le comme 207 comment on laisse bana yango pena esala makambo nyonso donc ndima o nzamba kelio ndima makambo nyonso Pululu tina ba défaut wana ami bimelaki ezali ya rôle présence ça ya pesa ki présence ça aolela nanu ya rôle wana aolela komba pour comme moi estimo pena ba di artiste ba lelaki na lolenge na ye o sa moi rôle nago koma ngo pena te mais voilà ya likambo tona okili likambo ya Chico Pululu ata na moi voix na ye te voilà te voix ma beto lelime oh voilà ouais tant okili likambo ya Chico Pululu nga zaki na pongi na okipe ba voisin baso déranger prier makasi la prière on y ne quoi qui mbongi on ça papa regarde-moi de prière là ça fait mal au cœur là oh prière ni non ya prière ni wana ezeke papa la bango ne ba ça qui opération ti siko papa na o pente te mukinze zate ba benga passer ba ye on yo saka yimu kinza papa na biso ebi makasi wana na komo na yes to bi yo na ye tango ya lisolo na yoka c'est moi Chico Pululu et koya yango ngai Isma pour yebaka basi musubo mi yeba ko c'est la réalité so bo na césarente moi na été faut pas solo faut bon rebima ça c'est bien to comme na suka Ismaël poto continuer mais interview na biso alors mot de la fin par rapport à Baïba Kolanda partout dans le monde par rapport à Yaliwa ya Pululu organisation au PCBiso ezama malamu to mabe et puis oyebisa biso mo na yo par rapport ya matanga oyo bima lelo et ils appellent précisément wapi précisément eza na Kitambo stade de Vélodrome to lela on a 4 terrain et là on a ben na kosenga ke toza bomoko ba artiste comédien mbilinga za te Dadi Kitambala zobela webi ke Dadi Kitambala obela bo mwana te tanga kokufa to kotonda non makambo wana nyonso eza déjà tolandela na ngambo toza nango kuna pe déjà président ça ambassadeur Fiston ça azo pour déjà nommé déjà ambassadeur donc mardi à tout ça na Italie pour na makambo mo boss Fiston ça tous à bomoko ba comédien ba fanatique na biso ba uti libanda to yamba bango na Kimia Brazzaville Matadi Angola Poto ba te belé ba maître Rosa Bazalia toujours ba yepona liwa ya Chico Pululu ba ziko création à Salil Kamoro Douye pona ya kosala pona ziko création yango wana tolela mutu biso na ndenge esenga mai. Ouais. Merci, ça c'est bien. C'est ma casse. Non, ouais, raison juste qu'aujourd'hui, les artistes, comédiens, ma casse, ils peuvent aller au moins dans la publicité dans Bango pour dire qu'ils sont toujours attachés à artistes et comédiens. Mais pour nous, avant de voir la maison mère, dans la Zamba, avant de voir dans la monnaie à 2 ou 3 fois, à Yawana, à Sala exhibition, à Yawana, après ça, surtout crime, répète au Bina, il y a un moni.
nauti non morgue kobimisano grand frère ya Sankara yango wana bango bake église nasko na ye sur invitation ya bana maison mère de partout au monde babisanga Roger lakisa biso pena donc matanga Pouloulou tout le monde pense que toi na pota tozoki voilà ça c'est bien Roger tonto yeba après liwa Pouloulou makambe belé bimi entre yena vie de loi résumé ni rosela biso non eza tuba papa lutumba te papa lutumba emara nzembo moko diarrhée verbale eza tuba donc Congo na biso so tozo évoluer te luka biso ndoki te ndoki ya liboso eza biso mo bacongolais tolingi biloba tuba ba qualification on comprendre yango ne veut faire reculer Congo na biso je congolais comprendre que tout tika comportement to changer mentalité ndeto kozwa développement mboka na biso vraiment ça bêtise biso tout monde qui loi Pouloulou biso tout okaki ba témoignage que Pouloulou azaki na bonne santé très bien mais car à jour on a le 23 à Lali biso tout monde ba biso que Pouloulou na ba 2 heures à sali crise à Soubi na Bilamba déjà bato bato maele ba bi que crise ko Souba na Bilamba et la kisini et attention et attention ils ont relié bilia liaté ils ont mamba bilia liaté vengeance nzambe parce que pour le nzambe attaquer vie de loi les nzamba venger wana za ba biloko bato ba polémique ba luka ba ko za polémique wana bêtise pampa pona ko kabulaka bato botika vie de loi yani watanga ya frère na yo ba joine trop ba à l'aise donc pour dire que akufi na tension pour nous la coufi na poison té a coufi na vengeance nzambe té a coufi na l'homme sur les attentions tout le monde même nani c'est un absolu minondo a coufi en attention vous comprenez même ya Roger vient abiso mundori a coufi faire en attention dit à quoi tension dit à ba raisonnement au moins pour Loulou tout ce volet de force pour Loulou a été rejeté par producteur même la pire Roger le on a donné la voiture il est pas ton à la porte ba fiston et tout pour banal ba bazo il na soute na kokoma na mon avis donc continuer à faire s'abonner la site la biso comme on se dit donc devant la biso on vient de si la mdameni il y a des gens ici qui le coupent c'est la bongo motuna bana ifasiki bazala te bana ifasiki grâce à nini botanga ki botuna ko corrompre ba $10 boto mo la bina ba plateau ma bakatanga tina bongona la la da jada na so zaro jada na so la so jada c'est aussi ma minerva la pamba mouvement ba par exemple ma foutre les non c'est
La répété n'a bien pas journaliste avec qui me fait ma face là. Bon à pas ma parole beaucoup de choses. Charles Sol le bilan ici, même Dieu fait 5 à cause. À cause ça sur la image. Comment Bénédicte? Oh! Asoya.
Alors, oui. Ouais, merci très cher internaute. Nous avons toujours à l'hôpital du cinquantenaire et c'est Kabati, nous avons Chico Pouloulou. Voilà, merci besoin de mon Bilili Maman Coco. Moi, c'est Naye. Moi, c'est Chico Pouloulou. Il y a à peine. Donc, merci bien de comprendre que besoin de mon maman Zali mentionné, Zali vraiment un souci à ma casse. Tu peux vous dire que tu as Chico Pouloulou. Maintenant, c'est bien même besoin de donc moi, écoute, les alités pour Azali n'a pas si moi, il y a qu'on interviewe les alités. Là, c'est bien même de mon akana Bilili. Yewana Maman Coco, Oboro Kaka Yewana. Chers internautes, comprenez l'émotion, comprenez voilà, tout le monde artiste est bien affilé, on a amené un artiste star. Si vous voulez bien affilé, toujours comprendre que surtout par le bateau. On va passer dans le conseil dans le bateau. Tu évites le conseil dans les années. Nous, dans les années, on va le bateau. On va tout éviter. Mais nous, on va sur le bateau. Tu as la consigne. Tu évites dans si bien comprendre la réalité aux les cas. Ouais, chers internautes, nous comprendre la réalité des cas. On est sur le bateau, c'est la consigne. Ah oui,
cher internaute on a bomona na sibino bomona ba entrée ya batandenge na ndenge bazoya na sibino bomona entrée bino bomona ba artiste bazoya ndenge na ndenge belé bazoya na ndenge na ndenge tebite toyo kaye na chapter du cinquantenaire comme ça quoi on a biso comme ça quoi on a ce chico pour besoin de choses de vraiment jouer dans sa enquête pour la pour faire ça la on tout la ramasse makambo tana bakango passe sur siko na ko maîtriser on me na ki ma ben interview ta mutu bosoli na téléphone lobi nango bosikuta na place donc ti siko na ko maîtriser moto bosali yo eza nzela bisoni senza même ka sala nango sala moto bota ma to kola ya poto kufi na ko kufi avant bo mwana 80 kufi avant bo ti siko na ko supporter moto processus. Ok. Mais mon organisation président non aussi mon organisation bon moi pena ma organisation na yebika ba chef bazala déjà ba gapa te papa masumu ba gapa te président ba losomo ba za sai ba troisième belé bazala na kota ba organisation na yebite to ba comme bon souvenir au gardé pas pour le goza ils belé to kabala ba mbongo to jouer ensemble danger dio na bisa ki danger peut venir bomoni na nzembo ba yembe ngana lobi sai kutu ngongo na ye donc to travailler tous ensemble beaux souvenirs et belé donc parce que la vie continue. Pour la néo ba lo ba ki no ba tele ki boisson ba fi de donc pour na yo lo voilà na yo to pa non na donc na donc ça to ne pas c'est que qui va na donc to na yo pa voilà no lo belo ko na mona ki no lo ba ba ko ni na nini après ça on mbote ba continuer à soutenir biso donc c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Yamakasi. Et bang soma ndenge nini parce que mutakela mokili za nzambe. Ko bang soma ndenge. Ndenge nyanto yego te jouer mo ba kufi. Ka toujours ezala toujours ba artiste comédien ka olala oh papa nani akufi oh maman nani boya oh nani boya kufi donc et comme vraiment un peu passe vraiment. Comme passe. L'accès à Morga, ça sert plus à rien. C'est vrai que Chico Pouloulou il a été négligé, il a été abandonné. Voir binomo ko bande on a botikaye. Non, on a sur le lobby qui bande on a batikaye za lokuta. So botali na ba internet mikolo kela toujours na président Pouloulou. Yamayo mobiki si na baba artiste mususu. To tuna na biso problème ezaka ki njonjinga kaleza te njonjinga lelo po ngamoko kande na zabo na ko kangisa mo quelques personnes tout ça li tona eza njonjing te wana eza lo obengi o eza njonjing te eza ga bamona abiso kaka bamona abiso. Voilà par rapport à Marampé Lobama qui que Chico Pouloulou azaki l'une des personnes qui soupçonnait na poison à vie de lion. Na lobby batutu bazotu nanga ka bongo yobi ke na koloba ke mutu nyoso surtout eza jeune soka kufi makame bimara ebele bimara presque ebele et comme oh papa na mutu alie on tata mwasi oh no kodon ebimana ngoka bongo voilà pour retenir yote na espace une année passée to enregistrer ba mort à comédien belé to retenir nin par là l'autre fois pasteur de la foi celle qui prière pour na ba comédien bo sambela trop ma beza devant bino prière ngo salama ki mais apparemment liwe katanité to retenir nin prière wana ezala ki to ba bela kité na yebité et senga nde to tambola na vérité so to tambola na vérité et to banga nzambe en tout cas bilo muso yela biso o donc ekoyate. Voilà. Donc, à fortifier un peu, nous sommes boulot, nous bien malgré tout ça qui est département Moroti, moi chanteur et artiste comédien. Donc, on a beaucoup de beauté, tout le monde a été, tout le monde a été, tout le monde a été, mais on a la télé. Ça va. Oui, merci beaucoup, papa. Nabi que famille n'a aussi nous amené niveau vraiment basé la lélo. Moi c'est inconsolable. Je ne sais pas ce que vous voulez ma famille na théâtre là aussi nous amener le papa. Bah quand on motema nzamba pesa pe mutanza. Akato leli neni. Nzamba sasali mokano na ye. Bango batikali bazala kama kasi. Mama tikali mama ndasi ma éducation bana.
Ouais, donc Asimara éducation bana et puis famille va soutenir maman qui est moi ça pour lui. Voilà, merci. S'il vous plaît, il est motivé. Il y a tandis que nous tous les bien sûr autant la KM, mais aussi une motivation telle que artiste et musicien. Là un peu c'est chose on a on dit que tu vas faire il y a que partager mawana artiste et comédien. Naza pena na motivation te mais il gagne ya ko fana ndiko na biso artiste lwa ngai na yeba tite matanga bimalelo fakina ya et puis na zalati ce qui dans ma pesi makasi tina enterrement fona za ça est bien filé parce que moi geste morobo tel que bien filé à soutenir peu moi même kene bimara ko soutenir ko to pour c'est bien filé parce que yango te na pesi moti na ko sa te pesi moti na eka ma présence na ngai merci bien à ta personne na pesi et za la motorie batté parce que la sur la pesi na gauche droite est bâti. Merci le président. Merci. Et longo na artiste nyoso. Donc on a le bapena mingité tozale déjà na mort artiste bonjour pe mes condoléances na yo. Bonjour ndeko na merci. Na habité eureki sango ya ndeko na yo Chico Pululu. Oyamba tango na lolenge ni. Na on a ça en plein spectacle na Brazzaville. Et on a bloqué des fois ça qui baise. Après ko ka tande ba confirmer que c'est la réalité. Ça lenga passe nous autres malili. Et puis voilà, et bon la journée. Parlons aussi des souvenirs que vous avez avec Pouloulou. Et bah souvenirs non, parce que Pouloulou a zagi na ma bema peu fort, a zagi na ma bolam na. Parce que somme na tanga bolam ni na faut bien tanga na bien hai. Parce que on a mon ngaza oui. Je suis exact pour ne pas éclaircir ka baïbola na biso. Non, mon temps muta kufi, bat boss la lisouté baba ke muta ai fo boy. Muta zagi boy, poso muta kufi ata. Obi na webi sota stara sata na soa debet ba témoigner. Diable azala bien mais quand ngam ko mususu na négocier na tiki ngai. On comprend. Ça dit mtamu côté la na diable pas kufi. C'est-à-dire to beta na biso ku bango na te auto beta zaka que to le landeko na kimia nzambe nda pesaka yenda zwaka. Par rapport à l'organisation, organisation déjà très bien passée parce que tu allais déjà dans la réunion, tu bandais organiser tout et puis donc voilà quoi. Le président un jour yo pour ozalati okukufa ngapena okufa ne ke wana kota la caméra et yo ka komba liwa okamoni liwa yo ka ningo kanisala ngo esala ka yo nini wana tali caméra grand prêtre nanga ko ping pong olomanyama aloba nanga za na normalement lo bangona kitete la we abatango zo banzo zo tamba mutazo kanisa liwa te azazoba. Vous comprenez, ça dit qu'il faut penser que de nos tambla, de nos kumba, na volant boye, na ko rato tout tam na ko beta pe na bandi voler betting pe na dai. Vous comprenez? Na bi ke na dai, ya mona sala ke fort, loko na bi ke na mo lekinzela na locataire na mboko yo. Na sala ke fort ya kozala simple. Succès na ngeza synonyme ya orgueil et comme synonyme ya lugela nga pezolipa. Et kozala nanga onaza et comme synonyme ya opesa nga esengo ba genzambo reconnaître nga tant que no futela na palais na e. Oui, pardon, la pengina pour artiste ba bibino bolingo na bino za kana matanga. Ceux qui vous kufi artiste a kufi de bolingo ye, mais ceux qui boza envie boza esengo bolingo za te bino ba rando makasi. C'est bon mutu musuta musu bolingo se manifester awa. Yango et d'état sous info ne peut pas que ça va aller là pour nous. Ça dit to condamné parce que notre moment où info est aidé pour nous. C'est-à-dire bolingo ezali kambo éducation premièrement de base tant to uta ba palais to ko forcer batuter ba comédie to yo boko ma bolingo te ezali kambo éducation ko ka ba bolingo ba kola nango de prime ki na famille et puis au même moment na théâtre. C'est ce qu'on t'a déjà orgueillé chez Bao. Voilà. Les lots, banane, bazali bako otala famille na bango basimba ni pana. Famille na basimba ke papa déjà que nzambenda pesa kan nzambenda zwaka. O etikali bazala bolamu baluka toujours nzambe. On fait que bango batikali bazana kimia. To kende bi. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazaboka, Desa, Cocola, toujours imité mais jamais égal.